toujours vivre le bien TV bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo ndenge koma kaka na ngambo na biso toujours poto yebi que boza ebele ou boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV oyo e proposaka bino actualité mais to sale la kabino pe ba analyse to saka pe ba réflexion sur ba sujet d'actualité ou encore ba faits sociaux ndenge tozomona na ba réalité ndenge to vivre na mboka na biso yebi kaka bakolo baloba tambola na mokili omona makambo na République démocratique du Congo na Kinshasa capitale ya masolo makambo ezangaka nango te tomonaka toujours kaka makambo surtout na monde ya ndule ezalaka pena deux fois te tolingi tobeta lisolo moke par rapport na héritier Watanabe mikolo aza pe na mo actualité boyebi ke album na ekala te ezobima mi ange mi démon tozeli yango pe mwa mingi tolingi tosola héritier sikoyo mais avant to aborder sujet wana boyebi kaka biso awa en tout cas et qu'on raté tomi pesa déjà devoir hein et comme on a l'habitude et comme on a le rôle à hymne national to rappellera yango bino tout le temps to zapper en même temps comme rappeler pour maladie est concerné biso surtout les ali coronavirus autrement dit COVID-19 en anglais alors sengel na biso to continuer ko respecter ba mesures barrières hein ndenge ba kondi ba sengaki na biso parce que prévention ezali le seul moyen ou en tout cas très efficace hein pour la éviter que soit maladie wana peut permettre que tout briser chaîne de contamination to bengana yango libela penza et kende musika alors héritier Watanabe question eza ozonga mingi par rapport na Bercy mwana animateur monene oyo tokoki lisusu ko beta lisolo na eta yebani abimaki waze kwanda salaki et puis tomonaki Bercy koleka na epai ya Ferregola koleka na wenge musika maison mère pe finalement ko mekape nzoto ye moko esimbaki te et puis surtout ko ya kokote pa héritier Watanabe mais la contexte nini Bercy bakangaki ye pona ka ya je crois homicide involontaire hein, parce que abomaki motu ezalaki pe proche na ye et memaki ba makambo belé ba complication bref Bercy akotaki makala une expérience douloureuse pona ye mais expérience quand même ya vie ou permettre ye à mona makambo je pense que ces jours on a na makala ezalaki plus peu kolisa ye hein et kolisa Bercy moi na ye muto alaki un peu trop enfantin na makambo na ye moi ki bomwane le ka ki est trop taka mutakosa na Félix waze kwa netika kakufi Félix waze kwa lela donc ma ami je venais bima Félix et waze kwa tanga zo raisonner anga Bercy na kenda kinanda kwa balansi donc tang waze kwa kanisi kaka ba kri wana waze kwa ma ami je bimi nzoka ya laki nango na wenge muzika maison mère babengaka 12 lokuta monene boboli ko buka bango lokuta lelisa waze kwa yango waze kwa agenda la méchant par rapport na petit na alors Bercy ki bo mwana wana babiloko na ye wana kwa musée galerie wana ou parfois la exagéré azaki nango to mais moi ce jour na makala sala ki ekolisa ye na skati ya makala wana pe akokai ko s'attendre na batebele basunga ye notamment na ba orchestre ya lekaki mais azori pena lisungite d'après ye moko ndenga lobaki mais héritier Watanabe wazalaki pe moko ya ba collègue na ye na kati ya wenge musique à maison mère héritier Watanabe ayaki à son aide et Bercy mwana aki ko recouvrer liberté na ye abimi tango abimi pe mbala moko tomoni aki kokota na kati ya orchestre ya héritier Watanabe alors ba observateur ebelo batalaki likambo balobi moni Bercy mwana aza musicien moko aza pena incontrôlable donc ko garder contrôle na yete donc baza ba
makamoko difficile. Est-ce que n'enga côté pas héritier? Est-ce que héritier a supporté Bercy? L'élo il va venir peut-être peu si raison n'a observateur on a sous modèle ba on la Bercy que mi ange mi démon au héritier ça ko préparé depuis kala générique za la kafu parce que trop critiqué na générique au misusu et simba ki penzate batu bati espoir na générique au Bercy pati maele na kati ka katang mi âge mi démon elinge bima Bercy alongwe na ye donc mais ezaki na nous masquer bimika netika sali mo bord na ye moko boye mais biso en tant que observateur il y a culture na biso ya musique na biso na expérience et les cas ba juriste balobaka na ba jurisprudence auto viva déjà totalia on ali sumo ko betobite oyo e osuka na kaka mabeto ebi makambo ndezala ka fali po palongwa quartier la taloba mise en disponibilité til lelo azonga quartier la tente til lelo mise en disponibilité et si la raté entre temps Bersina F victime entre temps orchestre na e salama to ebi ba wana mais mabezanine mabezali que mi-ange mi-demo ezobima ye mungongo na eza anakati entre temps Bercy moko azalaki ko confirmer te kalongwe mais sikoyo au moins héritier Watanabe a s'exprimer très clairement par rapport na likambo yango na ngina proposer bino bolanda to kabiso moko héritier Watanabe est-ce que statut ya Bercy mwana na kati ya orchestre na ye eza nini Bercy mwana azali na ye ndenge ka redi ya misi Stino balaki na kati ya viva la musique mais bazo sala ba album na bango ezapelo kwa sikate to viva na biso yango to Bercy mwana ezaneka ba fali basalaki mise en disponibilité donc yangwala tolingi toyeba tozwa confirmation na mukolo orchestre ye moko héritier Watanabe ya ça mutuna tembeti ya on a proposé bino siko mais avant bolanda na zo rappeler bino que bozolanda toujours chaîne na bino DMTV ndeko nanga yo mutozana na abonné te ko hésiter te cliquer comme abonné na chaîne oyo ko bosa na pete ko cliquer na cloche de notification ko apparaître et vous permettre na yo rataka les sous le monter sur to tiango awa suivant héritier Wata nous nous retrouvons tout de suite après statut à Bercy dans groupe les amis. Oui, maman mi, tu na philosophie moko ya que au moins nous les n'es bêta. Tu crois qu'on calait baningati, soit une personne à boule né, à quoi il peut que ça la boule. Et le frère, sans ma permission, à ça la rendre mon ça là qui on a divo bah tu n'as radio kasongo Erika Songo c'est ma famille déjà bah ça qui boule na bango mais ngana yebati et tant bah bimisi yango ndena ko yebango mais il a eu le courage de m'envoyer ça lui-même Bercy et j'ai dit à Tchali Rubenga et Sylvain BH bato ba diriger un groupe que bah tikango et bima ngako tout mon assaillant au promo mais plus que ça après wana et commis na ba Webi dans un groupe, ils ont gérer un groupe. Donc on va faire répétition yoyété. Ça les mots yoyété. Et après j'ai suivi lui-même Bercy dire que il dépend des niveaux. Quelqu'un qui dépend des niveaux, celui qui se tombe sur un concert. Par exemple, tu dois un concert vendredi passé. Mais il est en train de niveau balayer un programme. Au moins qu'il y a le concert à Yagité. C'est pourquoi cause à la carana biso du moment où dans ma cambo surtout ça il y a un groupe, il y a ça déjà à côté. Donc je lui souhaite une bonne chance, une très bonne chance. Côté Azali m'a ramené à Salango bien et générique, c'est pas Bercy alors. Générique au niveau de Beteliango. Oui. Générique au niveau de Beteliango, bana bazali belé tout ça en ambulance. OK. À Saliwana, ningana ima muke mazonga na pale. Tout ça na Chandoa, tout ça na Gradel. Na ye moko mukolo orchestre cofondateur Platana be Platangwangi. Voilà, pour animateur ou tout ça l'orchestre. Donc nga ba cofondateur ba masananga mais seul musicien tout ça l'année orchestre Platangwangi. Donc babwaki. Voilà, nous sommes de retour. Botiko Landawana, héritier Watanabe. Oyo, a Pesibiso, réponse Moko Ezali, quand même plus ou moins claire sur statut. Ya Bercy a expliqué un peu la circonstance Nini. Bercy a Salaki, et Loko ya Salaki wana ya Libanga. Et puis, Ndenge, puis malgré hypocrisie, Bercy a l'air Sala Kolobake Nazaka, Orchestre Watanga, la Longwete, Toebi, Bajola Ndenge Zalaka, c'est refuser de s'assumer en fait, esa hypocrisie, parce que Watatanga
longwe na wenge musique à maison mère atinda ki lettre na ya démission et pour makambo za la claire après pe ko sala babuzo bana mais wata atikala ko sala ngota tindi lettre à démission. Je crois que dans histoire wenge musique à maison mère salamana nte atindi lettre na ya démission encore que Toromituna pour tinda lettre à démission c'est que tam suzaki na contrat na orchestre ngo pour problématique mususu yango wana mamba ba contrat lelo Bercy za na orchestre héritier Watanabe Divo aiko joyer pour basala o basali wana Divo je pense en tant que producteur peut-être Divo je crois Ezali Deo Kasongo azaki candidat gouverneur pays mukolo Chobeuse je crois eza yoana a juillet pour basala o basali mais entre temps za un orchestre ya héritier Wata donc déjà que joyeux pour basala le commencer à longolé déjà l'orchestre Wata pour l'orchestre Wata na contraté ce qui Bercy a lagi na contrat a coquille jamais que se permettre que le baki makamna ça ce que les autres dépendre na Divo a jamais que le bango c'est que peut-être na Divo ne ba commis na contrat et kuna ba musicien na orchestre surtout ba journalier pour contrer à la ranangote ba futa maka sur base ya ba texte c'est compliqué pour les orchestres ya ko vendre sa ba structure moko professionnel et ska pi mutu azo futa mapena pour bango moko ba revenu en opé ezali na mo ba er moko ça plus de manière informelle au mona ndeso kota na kati ya orchestre ko permettre péter ko futa tout le monde et puis ba la kana pléthore ya ba musicien tala ba musicien belé so que ki pena ba contrat et féliciter bango pona ba entreprise a minene to yebi ba za pena na ba jamité mais na ba orchestre ka 60 effectif à 60 les même na ba club à football Bino Makambo. Donc voilà, Makambo ndengeni ne s'est présenté Bercy na ba jeu na wana ping pong et hypocrisie mais héritier Wata a coupé court na nyos tuana donc c'est clair que Bercy lelo a son orchestre et héritier à lobiango parce que sur une photo ça la répétition OK au informa qui a été ko ça le loko na yo sali yango ko tindelinga yango na absali li op promotion de kana saka pour la batu misusu mais en même temps il y a l'orchestre, surtout en répétition. Il faut se présenter comme tous les autres musiciens. Au Koyate, Balobaboué, Balobi Koutoute, au lobby pen orchestre, le Gomogote, à l'ENA, TV, aux autres, les lobby, que non, je dépends des niveaux. Donc, héritier, je pense que Azu Ango sportivement, vous savez que yé, Aza parmi les musiciens, oh, bah, oumeli trop, mben nawerason, donc, à Monaki, Belé, Kolongwa, Kokende, ya Zalaïka, fidèle à une expérience, il y a à Makambouana, et je crois que même façon, il y a gérer à Bercy les expériences à déjà power rason yango moni leki nango peka kabo epo so que héritier peka kendanga nango na ba façon mo créer polémique et créer makele le temps héritier yambi yango propre à Bercy félicitations bonne chance ka côté ali un temps buzz ezate makambo lali nango donc héritier Watanabe très malin très maïe le moto na tembeka ndenga zomi benda à gérer pena ka Bercy kitokonga na ko féliciter vraiment au moins il est clair que Bercy a ça bon, je crois que Bercy azala qui peut prudent que le bakazaka en orchestre à Watazaï kotale la souris libanga na simba fort de l'expérience passée moi borné moko mekaka boizaka pétard mouillé wana pena zéro hein yemo on habite soit omi pesa nini mais libanga est accroché quand même moi mouké alors yé pas s'accrocher kaka na moi mouké wana ndenge simbi pour katala non peut-être lobby comme melaye masolo mususu ndenge kaka ba britannique balobaka white and see total misusu pe ba mekaki magie et simbite yo wana zongi mbango ambulance na ebité donc santé bongika ata zongi kaka yemo so ambulance azongo ni po ba soigner ya animateur otake power rason na pas héritier ko vanda pena mingi te bo etango Bercy ayepe pas ba créer loko na bango ba kena barnake do ba tumoko ba zaka na ba idée mabe ba idée moko kaka ya roluka kaka ke obiso pe tokomi ba leader tokomi bo ale boko ça les sept patrons et simbande ni na lié wana au moins zongi comme pas yeba musala na héritier yambi je crois que et au peut s'appeler souka souffle makamnyo sur marché lango normalement na katami ange mi démon Torozala Yarosepela toujours voilà les solo tonga te changer na bino moi mukele lo so bo sepeli nango botiki la biso like ba like ça biso kitoko trop mais surtout bo réagir pas à travers ba commentaire bo ça peut-être na avis mususu ton opinion mususu ya ko pesa biso eza problème te bobo sanate surtout ko s'abonner na chaîne na bino DMTV pour bo rataka lisusu te hein ko landaka ba masolo to betela kabino awa et au senga bo cliquer na cloche de notification ou quoi apparaître hein, une fois que beaucoup s'abonner
Tomi batela coronavirus tolongi yango kaka nanu te malgré tozo betaye aondi mapena ke to makasi mais azape kaka teti azananu respect à ba mesure barrière nde makambo yango nde o permettre na biso to briser chaîne wana ya contamination bobi que prévention contre maladie o yango ndeza le moyen le plus efficace hein pour aussi les sahel libela. Merci Nabino bo pesi biso quelques minutes ya temps Nabino to bi que ça très précieux to côté Nabino prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.